bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air écouter les bino. Merci na bande ko balandi au tout balanda émergence One TV na Paris, na Suisse, na Londres, juste simple servante na bino José Ngalula. Merci na yeme na pe makitoko vraiment pesi biso na mokolo ya lelo to kutana na bino na poko lelo to sana maman na biso Analor. Bonjour maman Analor. Bonjour José Ngalula, la surprise du ciel. Merci vraiment na sujet na biso ya lelo to lingi to yeba pona nini basi bazo sunga mibalite. Pona nini basi bazo aider mibalite. Pourquoi basi bakomi ko senga mingi basi bakomi na demande. Bango mokutu bakomi ko benga ngo demande inter. Babi opoli olongwe okokite okwe. Imaginez-moi ça c'est un bongo bongo. Abi eza jeu de dames. Nalingi na yeba. Maman Ngalula. Na kati ya sujet na yo olobela mingi les femmes sans projet. Oui. Basi ya lelo bakokani te na basi oyo ya kala. Basi ya lelo vraiment naza dessus na façon na bango. Oui. Leur façon de faire les choses en tout cas ils ont vraiment bien été. Dans la vie où na ba relation autozoa, il faut apporter les moninga en plus. Okokite ko na vie ya moninga oye na vie na ye, osali mission na yo oye laki et après okei na yo. Otiki atana souvenir moko malamu te. C'est pas bien. Yebisa ngai. Moi mobile moko boy a gagner na kaka $100 chaque fin du mois. À travers un pas libanais, à travers un pas indien, ça na biso Congo, et bande nyonso bolanda biso partout dans le monde. Surtout bino besoin chance ya okende na mboka ba paya, na Paris, na Suisse, na Belgique et tout. Ba misala na biso na Congo. Surtout ba misala ba indien, misala ba libanais, et ça encore ba $100, ba ça c'est $1. Moi chérie non, azorana ka $100, azorana $150. Mais on a fin du mois, oh, il y a inter demande il y a $200. $250. Yebisanga pour afuta ndaku na na nini pour akabela moi pauvre maman na ye combien pour moi baleki na parce que aza yaya baleki belé pour baleki na ye o ba ozela que non yaya na fin du mois après ça bisota moi 10 après moko bitenga yaya pesa nga moi 20 na bakisaka na moi minerval pour apesa bango combien ozo détruire moninga to ozo aider à construire to à émerger na vie. Deuxième question nanga eza boye. Balobi bino bana basi boleki ko senga trop. Mobala ko bombisa o abisio mama simba $50 o eza ba projet o vandi lobo bino bisie. Aya o senga mbongo ebisie na salela ki yango. O salela ki yango ni do eloko salela yango ezombuye bana te ezomona na te. Donc o sombile msu li papa o sombile msu biloko ya maquillage. Donc bana basi oyo bazo sunga mibali te lelo. Pona ndi. Maman Josiane, tant que bana basi on ne parle pas de toutes les filles. Non. Majorité c'est la minorité pesala. Oui. Bien sûr ne bandeli na lobaki na lobi na bana basi oyo bazo aider bana mibali te. Oui. Mais la deuxième question na yo, il y a aussi de filles oh va permettre mibali ba émerger na vie. Oui. Moi j'en connais quelques-unes. Oyo que azu mobali dans les néants. A aider mobali na moi un franc au mobali azouaka ba construire vie ensemble les lope ba komi ko se retrouver s'il s'agit autant ba komo autant ba kombo exactement autant ndeti na yebi que esika zali on la surpris je connais na yebi couple ya Jires Kizola na Naria la fille en question papa na yaza maître avocat azu mobali ne l'autre côté l'homme en question abadé ko travailler na ba restaurant ya ville il gagne rien de spécial mais aujourd'hui bazan ndakumoko ba construire ba vie oyebisanga nini que moi mbalo na ba salaire na ba $100 ba $150 ndia kangiseli monga libala je te dirais non et ça la fille ne apporter mobali na ye main fort apporter mobali na ye main fort pour que ba koma o ba komi lelo. Troisième question na ngai ezaka mwana mobali azo déclarer aloba mibali balobi opesi mwasi mbongo ya commerce mwasi akende koteka so nga naza nango te aepole ngai soki mwa minerval babengani bana nga na nazwi te mama apesa to mwa mbongo akura mwa mbongo mai edeta
na teli emesana po aidaka nga na babiloko mike mike mais tomoni ndeko mwasi ola aide mobali na ye soki basengi mbongo facture afuta non ye so basengi facture ayevaka na papa kitoni mobali na mbele soki babengani mbongo klasa bise kende kuna papa na bino so botuni mbongo na ye mbongo na ye ezaka juste pas somba bonfort mbongo na ye ezaka mbongo alikelemba mbongo na ye ezaka bamona ye na cheche mbongo na ye ezaka bamona ye alati mwasi moko alataka mwasi moko bichou surtout argent ndenge bimi mikolo babi bana basoka alati argent te akufi na yebi bango bazotondisa yango na maboko na kingo mais otali mwana na ye aotanga te otali mwana na ye aza même te na pantalon ya olata te mwana mobali alele abi kobimisa $200 ya kopesa mwasi mpo aluka mpo tozala bien na bana lelo songa naza nango te aidenga mais mbongo ya mwana mwasi ekomi nango mbongo ya baboite ekomi nango mbongo ya argent azoedenga tomoni te ke biso basi tozonyokola mibali. Maman Josiane Ngalula, la surprise du ciel. Tango oloba mwana mwasi ba maman biso pe baza bana basi Oui. Est-ce que au sangisa na biso ba jeune fille na ba maman? Non, eza en général. Olobelaka bana basi ba jeune fille otika ba maman. En général na ba maman. Sauf que bien en général, je te dirais que ba maman na biso baza félicité. Ah oui. Parce que lelo ba papa na biso ba sala soumi salate ya malonga te ba papa na biso na ba misana bango ya l'état baza ba 6 mois impayés. Baza ba 7 mois impayés, baza ba 10 mois impayés. Mais ba maman biso ba soutenir ba foyer. Moi si je suis ce que je suis aujourd'hui, non tout à tout je suis graduée en animation culturelle, c'est à cause de ma mère. Ce n'est même pas mon père. Et ça maman na ngam tasali na nga onaza lelo. Je te dirais que les femmes d'aujourd'hui sont en train de poler les hommes. Ba maman na biso ba oteka n'importe quoi pour que ba na maman bazala bien. Sauf que dans le grand marché, tu vas trouver qu'il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Oui. Sauf que dans Gambela, tu vas trouver qu'il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Ma maman na biso, ce sont des femmes combattantes, ce sont des femmes courageuses. Bangonde comme il a la force ya moka na biso pour le moment. Parce que ce qui moi ça quand il m'a boka lobi on salate mobile on s'est retrouvé je te dis. Mais yo lobi na ba maman na biso ba jouer et ça l'appelle ba maman mususu. Tozo mona bangonga na ebi bango ebele pour naza vraiment mona matonge tozo mona bango na gambela mama oteka malamba na gambela alela kana gambela okeva motali mobile na malade na mama mususu mobile na ucho kufa na âge ya 75 ans aza mama ya bwaka nzoto donc il est que teka la razo teka bilamba zo miteka on soutenir ni bana na ni mobile na bana na ba komi ko bota na kati ya ndaku donc ozo mona mama o balaka mama te kame aza mama te kate aza mama munoko na elobaka mabe ba mama e bongo bazali mama ana ezaka ni ba jeune fille ezaka ba jeune fille musupe bazo aider mibali na bango aibeli mobali na pe fufu amemelie aibeli mobali ne loso aibeli mobali ne moi pantola ibite masombi mais ba mama e bongo bazali bazali ba mama wana bazali o bazo nyokola mibali na bandaka mabala bazali na ibite mama na so na sokosa o bazali la surprise du ciel Josiane Ngalula quand on a ebisaki yo na kanyos tout généralité zalaka oui particularité pe zalaka c'est lobby en général il y a de femmes de filles qui soutiennent leur mari ou leur partenaire en particularité pe il y a de mamans, oui. Il y a de femmes aussi insensées. Oh, bah, ça la bouzo bananzela ya marché. Oh, bah, ça la bouzo bananzela de banque de misala. Voir même nanzela il y a classe. Il y a de femmes où ça la bouzo va voir même nanzela ya classe. Donc quand on a dit qu'on a deux billes, généralité ezali, particularité pe ezali. Oui. Donc quand on a le bateau sangisa kanyo sauté. To sangisa maïs na bleuté. Parce que maïs c'est maïs bleu c'est bleu. C'est ça en fait. Oui, merci. Merci question na ngezabo. Question na ngai eza mibali bakokole susu mbongo ya basi na bango te. To moi si soka tangi mingi aza mayela tana ba critère tout au moins kokoza nango mais azo memela mobali projet ya malonga te azo bakisa ni un plus na libala to na famille ndenge bazali moi ça bongo aza kaka moi si ba vanda na ye to mobala sala ndenge ni maman Josiane Ngalula merci vraiment la question na yo question na yo liboso eza moi si yo aza comme maman memela mobali ba projet te oui ce qui mobile à quoi na ekaka mes chers frères parce que ngana botam na ba mibali mingi na lingara vraiment ba mibali mingi mes chers
erreur. Moi, si on me met là, un projet, il y a un longaté. On me met là, il y a un projet d'avenir. Moi, étant que ta soeur, je te conseillerais parce que c'est pas une bonne femme. Tu sais, dans l'amour, dans la rapport, on a se compléter. Lorsque mobile est peut-être un mbongo, yo moi s'il faut un projet pour que boke ne liboso. Bon mobile il sera un mbongo sans projet, bodinda, bo c'est loté, beaucoup avancer, beaucoup émerger. Alors mbongo sera accompagné d'un projet, boke liboso, pour ça maramba bien la vie. Donc moi si on sans projet, ata aotanga beauté lokola Nicki Minaj, ata aotanga beauté lokola Khloé Kardashian. Ata aotanga beauté le quoi c'est l'oronine. Préféré pour voir na moi soit moche. Mais alors il y a un projet y a bien parce que ba projet na yé et ça la que aucun de liboso. Mais ce qui moi ça na sans projet y a na mobali. Les qui na mobali na conseiller yo au kabwana na yé. Na éviter sans satisfait de réponse. Merci maman alors na question na nga mususu ezali eza na bana basi mususu atangi te azwi occasion otanga te azwi chance wana te nde bandeko na biso mususu bazwa bakoma ntina balicence ye vraiment azwi yango tasuka juste na 6e primaire et moi si ya bongo azomemela mobali implice na bolingo le mobali aye na mbongo ye azoconstruire le mobali aye na idée atie mbongo baosala eloko malonga mwasi ya bongo tellement tanga te aomérite libala te otondei. Maman Josiane a habité tant que dans la mariage civil. N'andimite que ma mère, bassin arabiso diplôme à licence. Tout bassin arabiso diplôme d'état. N'andimite. En tout cas, une femme, sagesse d'abord babota maranango. Moutakoye kozala atangite, mais elle est sage. Je connais des filles. D'ailleurs, nos mamans, parce qu'ils sont de plus loin d'habitude, mais elles étaient très sages. Moi, ma mère, que je salue, maman Chantal Pindi, la femme forte, la femme battante que j'aime bien. Maman Nanga Asuka na 3e des humanités. Elle n'a pas décroché son diplôme d'état. Mais elle a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ma mère. Oui. Maman Nanga Abimisi, grande soeur Nanga, elle est licenciée. Moi, je suis graduée. Nasima Nanga, Nana maître avocat, Nana médecin. Nasima Nangai. Mais ma maman a plus loin d'études, mais elle a été très sage. C'est une femme très sage. Je te dirais, Libala est zapona d'études. Et elle n'a pas si Moussoussou a plus loin d'études, mais elle n'est pas sage. Et puis elle n'est même pas intelligente. Attends parce que Azala qui a opportunité, il y a Otanga. Les parents qui va paquer dans le jeu de permettre à comme licencié, à comme gradué, Nanzela ya copé, hein? A finaki na ye ba professeur, batieli na bango pe ba point, abimi na ye pe gradué, alors na ye tout consort. Mais en soi, na kati na sagesse ya na moté. Na kati na intelligence ya na moté. Mais moi c'est mususu. Mbongo ezaki na moté ya otangisa ye, mais elle est intelligente. Mbongo ezaki na moté ya otangisa ye, mais elle est sage. Moi je vous dirais que ce genre de femme, elle mérite le mariage. Oui. Et puis elle a mieux, il y a un peu ça n'a pas. Elle est d'abord sage, elle peut éduquer, elle peut instruire. Et puis, elle a un micolo. Moi, je français, mais Aza intelligent, je vous dirais non. Oui. Il y a des enfants qui ont lingala mais Aza mayele. Oui, si. Alors lingala mais Aza mayele. C'est pas les Français nés, ils ont englobé nyonso non. Maman Eza eloko biso ba congolais to komi komo na mikolo soki mwana oloba français ndé sagesse pe intelligence ndé mwana respect. Mais ça na mwana mfaso oloba français ça très impoli. Éducation eza malamu te. Merci vraiment. Il y a des enfants qui parlent lingala, mais ils sont très bien éduqués. Oui. Bana msusu oloba français, mais ils sont très mal élevés. Très mal élevés, mais là français na mono. Merci pour ton commune à Souka. Il y a si jeune à Bisso. Merci vraiment à la bande de Konabiso, vraiment balandi.
tozaki sujet na biso eza femme sans projet donc bana basi bobi koluka te bana basi bomemelaka mibali implicité faut bosala makasi mobala apesa mwa 10 francs yo komisango ekoma 100 francs mobala atikeli mwa position endaka atikeli mwa 50 francs bundaka na oyo mobala apesi yo mesa oteka mpo soutenir ye na bana mwana facture ya mai mama asala yango apesaki yo te mpo melancolie apesaki yo te mpo somba elamba apesaki yo te mpo somba bodi mapesaki yo mpo ede ndako ebi te yo zwa yango ekomaka ya yo na bandeko na oso bandeko mobali baye ozozanga meme centre opesa bango na transport moteki lere abimisaki mbongo wana mpo oede merci vraiment na balandi na biso nyonso partout bozolanda biso na Paris na Belgique na Suisse na États-Unis na Afrique d'ici merci beaucoup na ndenge bofungolaka porte mpo ya koyamba biso simple servante na bino José Ngalula la surprise du ciel nalingaka vraiment bino mingi merci na kolo nzambe oyo abatelaki biso na journée ya lelo merci na journée kitoko apesi biso mpe na émission ya malamu merci vraiment mingi merci na bafani na biso tout oyo balingaka biso merci na Mido babi Mido Arnold Mido nde aza na nsima cameraman image kitoko eza Arnold Mido merci na camarade na nga moko ya motema babi natanga kombo te batanga kombo te na bombi nalingako vraiment mingi aza vraiment te aza te moye totanga kombo eza te mama na mwa mbote numéro ya téléphone esala biso vraiment bien merci na balandi nyonso merci na bino bopona s'abonner na Emergence One TV. En tout cas, merci parce que vous allez brancher à Hollanda émission na bino bo préféra kamingi. Na pesi merci na maman Botanga ifi à bassin. Na lela yo fort maman Chantal Pindi. Motema batu ya révérend l'hiver banga. Na pesi merci na ba nangai bébé Christensen Splendidi Kabeya votre maman vous aime tant. Merci vraiment na bande konanga dio so baza na France na nous sommes Mwanza balobi motema ya batu ya Pazan Paul Panzi mobile ya Mandef na Paris. En tout cas merci na yo, merci à mon tonton chéri tonton Elvis Pindi votre nièce vous aime vraiment tant. Merci na yo mon oncle chéri Serge Pindi, merci à ma maman chérie Nadine, Claudine Pindi, je vous aime tant, je vous love. Babito s'abonner vraiment Emergence One TV nde makabo ba vrai tonton ba vrai chéri ba tontu wana ba maman bien ba papa na biso bo s'abonner Emergence One TV nde so memela bino ba émission kitoko nde so memela bino makambo de musique théâtre gag na Emergence TV nyoso koluka okozwa na Emergence TV to sala ka biloko propre to sala ka biloko oyo ya malonga tozo te mince tozo te bandeko na biso nyonso ya basi Emergence TV bo s'abonner massivement na lela bino vraiment trop gros bisous bye.